Yango wana nazali kosenga bino banda lelo botika makambo ya kofinganaka na bandeko na biso ya opposition misusu. Bato wana bazali famille. Toyokani biso na bango tozale longo. Lobby tango tokokende na maponomi bakotie la biso oya bango bavoie. To décréter cesser les faits. To décréter cesser les faits. Mais aye bisape bango kebatika. Poso bango ba bandi lisusu. Biso to déclencher lisusu. To beta mbalo ba grenade. Problème o bato a MLC babanda ko sa biloba lo ba ko banda na président ba ombemba et kam Congo France Congo. Congo France Congo. Alingaki ate kamboke. Okola na toko kanisa mudeni. Okola na toko kanisa fatie. De PC. Il est que les pouvoirs qui sont l'émanation du peuple. Debout, debout, combattant de l'idée. Eyokani. Merci. Ponomi. Boyete. La libosoto comme la Tango boponaka ngai na congrès na lakaki bino ete na kokomisa bino tina suka. Nalobi tango boponaki nga na congrès pembeni ngonga ekoka UDPS ekamba mboka. Yango wana nazali kosenga bino banso, surtout bino bana UDPS, bana Etienne Tshisekedi. Bozala ba exemple, ba modèle ya démocratie. Bitumba tobunda ezali pona kokomisa Congo esika ya mobulu te. Objectif nangai na programme oyo na présentaki ezali d'abord likambo yo etali réconciliation nationale. Mission nangai ekozala ya kosangisa bana banso ya Congo. Biso oya biso bokonzi ekozala ya konyonga te. Bandeko na biso bazali bakabiliste lelo problème ekozala te bakozala na droit kotikala na mboko yo. Ezate po azalai kabiliste que il faut ko bomaye ko kangaye non. Bokonzi na biso ekozala ya liberté pe démocratie. Yango wana nazali kosenga bino banda lelo botika makambo ya kofinganaka na bandeko na biso ya opposition misusu. Bato wana bazali famille. Toyokani biso na bango tozale longo. Lobby tango tokokende na maponomi bakotie la biso oya bango bavoie. Naka peko beba nakana bandeko na biso misusu oya ba parti misusu ya opposition. Toyokani biso na bango tokende elongo na maponomi. Ata toyebi que basali bandeko na biso misusu mabe
mais vie et suki wana te, combat et sengeli continuer. Biso bana UDPS toyebi eloko wana o ezalaka ke bazangisi yo démarche na yo, bazangisi yo victoire na yo, toyebi yango. Tosi tokemba na makambo wana. Yango wana tosengi na bandeko na biso wana bapesa biso confiance, bitumba oyo toko continuer yango na kombo na bango pe. Potango lobby tokolonga toko kamba mboka oyo na bango elongo. Liboso etali Congolais ye moko. Bobo sana maloba ya papa na biso te leader charismatique Etienne Tshisekedi. Ye alakisaka biso bolingo ya Congo pe bolingo ya Congolais. Yango na lobi pouvoir na biso ekozala ya elengi makasi. Po toko zongisela mwana Congo valeur, dignité na ye. Congolais akozonga enfant chéri na kati ya mboka na ye. Mais ekosenga bosala be effort ezali ndingisa o bino peuple bopesi na UDPS. Parce que boyebi ke biso tokenda na pouvoir te. Mbongo na biso pe makasi na biso euti be pa na bino. Soki bino bopesi biso mbongo te to makasi te tozali be pamba. Esengeli bosala effort toyebi ke pasi ezali na mboka. Kasi po mwana mboka akoka kokangisa 1600 francs congolais to $1 na banzi ezali impossible te. 1600 francs congolais wana boyeba ke tango bozali kopesa yango bozali ko assurer avenir ya bino pe ya bana na bino. 1600 francs congolais po osomba bomengo. Biso tozali ko proposer bino yango. Somba bomengo na yo, somba avenir na yo, assurance avenir na yo na 1600 francs congolais. Na yebi ke tozali ndambo ya bakongolais awa. Bakongolais baza ebele na kati ya mboka na biso awa. Bakomona biso na bilili, mais sengeli bino pe bao boyoki bomoni, bozala pe ba agent publicitaire ya UDPS. Soki tokokisi makoki ya kokende ba élection te, boyeba ke pasi na biso eko continuer. Po pasi na biso esila. Boyebisana, tata, mama, elenge, bino banso, botelema, motona 1600 francs congolais na ye, oazana ebele apesi, gloire à Dieu, mais minimum 1600 francs congolais, to $1 pour to ko réaliser rêve na biso. Rêve na biso ezali ya ko changer Congo ndenge na lakisi bino wana. Ezali likambo ya kindoki te, ezali likambo ya impossible te, ezali likambo ya volonté. Volonté wana il faut banana 1600 francs congolais otozali kosenga bo pesa. Nana monite, nani monite, nana monite, omoni, akute Congo ezongenga, a partir de lelo, nana monite, nana monite. Il a instruit à tous les combattants et combattantes de ne plus se livrer dans des querelles avec les autres membres d'autres familles d'opposition parce que nous constituons une famille. Les pouvoirs tentent de diviser l'opposition pour justifier une victoire qu'ils n'auront jamais. On a lancé un appel local pour que la paix règne dans la famille opposition parce que
même nos frères qui ont été écartés de la course, on a besoin d'eux, on a besoin même des membres de leur famille pour soutenir l'UDPS, soutenir les candidats de l'UDPS qui est demeuré dans la course. C'est ce qui avait été dit. Candidat commun. On a parlé de candidats de l'UDPS qui a aussi besoin des autres membres des familles et les autres militants qui sont derrière les autres membres de la famille opposition de venir soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour terminer, sur la liste IDPS Tshisekedi Lukunga, je ne parle pas au nom de l'IDPS qui passe ici. Merci professeur. 1600 francs lancés par le président de l'IDPS et il a annoncé la couleur de son programme et de comment les choses vont se passer. Donc les Congolais doivent se libérer, doivent quitter leur pauvreté, la souffrance, en mettant 1600 $ pour soutenir le programme et les élections de Félix Tshisekedi à l'IDPS pour nous tous aller vers l'Assemblée, libérer la population congolaise. C'est ça qui a été le thème du discours d'aujourd'hui. Non. Il parle du pouvoir. On n'est pas optimiste. Nous, et on n'est pas pessimiste, on est optimiste. On vient aux élections pour gagner. Et c'est le peuple qui va gagner. Parce que le peuple qui va cotiser, c'est pour gagner. Et c'est le premier vote. Quand déjà le peuple a cotisé, a montré sa force dans la cotisation, ça démontre que sur la machine, on fera plus que ça au cas où on nous imposait la machine. Nous devrons contourner toutes les dispositions de la tricherie qu'il peut avoir. Merci, je vous remercie. Ouais, au président Lobi que tout le monde a biso, il y a MLC surtout dans ce président to décréter cesser les faits. To décréter cesser les faits. Mais aye bisape bango kebatika poso bango ba bandi lisusu biso to déclencher lisusu to beta mbalo ba grenade. Problème o bato MLC ba banda ko sa biloba lo ba ko banda na président ba ombemba e kam na minito tozo kipe ko kambana te to yebisi bino ba numéro ya compte et puis et bandi na M to limiter marketing na mo wana za ko la justice a mboka ekosala. C'est-à-dire le but que Félix soit comme président, ba famille a bateau ba perdana. Baro kende ko se plaindre pas na ba se plaindre pas Félix. Réconciliation ezalaka na préalable moko ba benga justice. Avant ba doit se réconcilier justice et salam. Justice et ko salama ndenga lobi wana donc muto asalite ke bazana moi batu to tendre bango mettre ko sous-estimer bango te bango ne ba comprendre que biso nde toza bayaya na bango baya ba soutenir biso to ko bande to comme ça batu misusu ba directeur à Lufu ba misu ya ba directeur ya Kasumbalesa ba misusu pe to kotala soko yibate na régime ya Kabila oko Congo France Bisona bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com Congo France Bisona bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com